tata natiki Congo na maboko na yo mboka na mopoto mboka na lifobo yawe na bibele mboka ya ngotobobo mboka oyo alpha pe omega na Proverbe 18 verset 11 à 12 tozo comprendre est-ce que Congo ekolamuka est-ce que Congo ekobika est-ce que Congo ekodévelopper tata na tout niveau parce que yo lobi na Jacques chapitre 2 verset 9 celui qui fait la favorisme Dieu nous considère tous comme les infiltrés comme les agresseurs nomination kili corruption les pays les plus corrompus du monde les peuples sont dans la misère tozangi courant tozangi mai yawe na bibele opesi biso ebale opesi biso océan opesi banzete opesi zamba opesi mopepe et peuple tozangi mbongo tozangi bilia ata courant pamba tozana yango te est-ce que tokobika kaka na échauffement climatique oyo tata simba bakonzi ta solo bakota bayeba peuple oyo ndo poni bango yo opesi biso eteni ya mboka oyo po ete tobika kati na yango mais tozala kwa baumbu te yawe bazana kati na bitumba yawe basoda na biso mapinga Romains 8:31 si Dieu pour nous que cela contre nous et donc ezala na boko na biso na Jérémie chapitre 1 verset 19 tala bazana malade na hôpital kolo bazangi misolo o bazaki kobota sikoyo kolo na bamboka na baprovince mosusu jusqu'alors batolataka mangbanda bitati ya bilamba bazangi bakushe na baperpète yawe sunga bango pe batela kati na bango oyo bazali kobota césarienne bazangi misolo zala sage femme pe zala chirurgien na bango soki bana bakobota baeza mpona lokumu na oyo bazongi milimo epai na yo tata na bule oyamba bango na mboka na yo yawe toteki Kongo na maboko na yo soki moto abateli Kongo ekosimba te Somme 127 verset 3 batela biso mpo tozwa elonga soki te tokokufa nyonso banda na biso mpo sokisa na biso Kongo toka kotika bahati lokoebo Kongo toka kotika koko mboso Kongo toka kotika kamere na bana na basi na bana na bango Kongo toka kotikela bapoliticien mbula na mbula kombo wana minyokoli na bisengo tolongwe na blocage tokei na freinage yawe ekanisela biso yawe lobi na Joël chapitre 2 verset 17 à 18 lobi ete soki basali na ngai babondeli mboka Kongo yo kolongola mabe mpe okangola yango yawe tobondelaka mikolo to tomonaka changement te mikolo nyonso nde basala bacampagne évangélisation baeglise ekilikili tata tozomona changement te ozoyoka biso bato oyo bakufaka te babika babongwama bakobongwa kaka mokolo moko te monyokoli na souffrance na peuple congolais yo ozali juge ya solo yawe ezokotala quand un malheureux crie l'Éternel écoute Proverbe 19 verset 17 à 20 il est Jekid biso babola bato bazanga tina na bandako na bango bagroupe électrogène ya minene yawe na bandako na bango batie bapano solaire na ndako na bango bazolia babiftek na misuni ya ngombe na bandako na biso courant te mai te monyokoli mitoki ata otoki okosimba mama ndenge nini parce que bino tu mai moyen te bango na bisengo biso na soufa yo nzambe na lola tata na lola ozali na likolo tozoyoka te bana biso na matembele na tshaka na madesu yoka kombo yawe na bibele tshaka na madesu mabumu nyonso epola oya bango kuna kolo bifteke saucisse okiliko yawe nasiliki na otata mpona mboka oyo banda na ngai mpo sukisa na biso na kombo na Yesu masi amen losambo na kanda pendesa ngai na motema oyo moye te kufa bakufaka te bongwana babongwamaka te tokosuka wapi Usilike nzambe. Asilike nzambe.